commissaire général te yete wana yango na bi nyonso oyo moto aluki biso makambo oyo ya biso ndeko toyaka na ye elongo lokola bokonzi na mboka biso yaka soki osomoni yango makambo nyonso abongo etikali ntina te bakenda kodwa yango na nkuku sika yango elati bango ekangi bango eloko lokola na kingo na bonbite na plateau elima pepe On cherche à étouffer la démocratie. Nous avons l'impression comme si on veut ici instaurer petit à petit une dictature plus forte que celle que nous voulons. On ne peut pas nous intimider. Mais ce pays, c'est qu'il a accepté de trahir la population. On a Kabila. Merci beaucoup. On soutient les Rosales. Merci. On a bien déjà à Genève. parce nga mpe nakonanda yango te oyo basali wana ye na balobelo mpo ali ndenge na bango na fcc na kashe yakabe bongo ndenge boloto alobi bakoswana te lobi okomona bango wana donc bayebisile peuple yango wana bolingo jongi babakaculu bamananga makola masude masima te okomona bango bolingo makaki okoya batie beton okingende ceux qui veulent violer intentionnellement le loi de la République, on a d'intérêt à partir d'Abino. Boye par un jour et vous savez la paix Bino. Parce que je n'ai jamais. Et vous savez la matin, tu peux perdre la même au Kamabaninga. Le on va s'accoler là. Le loi bataille de pèse va quand ça va la maîtrise à l'État parce que va là au Kamaban. Le bi peut pas coller là. Parce que nous na yebi mukilo ndenge là au tambola. Les paniers. C'est ça. Nande konabiso ale bolonjoa. Tout me un peu comme ça la analyse nous sur. Bakangaki bakenda okanga vice-premier ministre de la justice pour nani ndeko boni kimia ezali na pesi mbote na kuloto na ngai asepeli makasi pour l'invitation. OK madame nazongesi bolojwa asepelaka na yango yoko ya bilengo bakobinda makasi mpona mboka. Merci beaucoup. komomani bala bakotala ye bao bakomona Bataille de ces années 2023. Merci beaucoup. Lobby Bakeno, qui est vice-premier ministre de la justice. Azali Moko ya PPD na déjà tout ça la discours ébélité. Pour nani bakanaki accueillir ou mériter ba libérer tout la nana vidéo au yo moko zoloba et bongo to zonga to bande émission ndenge sengeli. Charles, l'autre émission, les mains, ça va bien. Naba camion, naba jeep, la salinité, vous prendre la place. La vendue dans la vie, Gana za bandite, au contraire, nga mutu nazo bongisa makambo. Voilà. Nazo bongisa solo makambo. Même sans entrer dans les détails. Parce que quand on a bino à PPRD, la tango à mukelo na l'équipe na gouvernement, je peux faire un bilan dans mon domaine. Et même à l'extérieur du pays, va me dire oui, la justice, on a pu faire ça. Moi, je peux faire un bilan. Alors, qui ma solo, Yémen, avec Bissanga Robi, Bangelo côté, Yamwana Nazaraki, malgré entouré de gens d'Afrique, pour la Yémen, il y a un Robi pour Bangelo.
bacamion na bajip baye kozwa asali navandi nano na bino nga naza bandi te au contraire nga moto nazobongisa makambo nazobongisa solo makambo même sans entrer dans les détails. FCC bayeba teba netumba na IDPS kaka te na likambo wana banetumba na Congo loko abakotia moto makasi tebakenda be liboso na mibeko wana likoloko ya nsima lamuka mpa kobwaka mbela toko na balabala bayebaka yango eloko wana ekoleka te baswanaka bango na IDPS tongo pokwa ndenge nalobaka yango bandoswa mikolo nyonso mozali monene ozala kongo ya bakongomani baswanaka makambo etali bango oyo alisanga na bango babengi FCC cash makambo ya kongo te soko baswani mpo balongoli kabundu to bakozongisa wana etali bango oyo ya likambo ya kongo lamuka akotelema bato na FCC boyebaka yango na esika wana tokokota etumba wana soki bato bakomona te toye kopesa IDPS makasi tokomona yango mabe te kasi tokotelema poza likambo ya Congo ya Congo ekoleka te mibeko wana ekoleka te nayebisaki minako ntango nako bamokonzi na ye Kabila akoyoka soki alingi ofungola ekuke mpo ayebi makanisi oyo communauté internationale akanisaka mokonzi na bango balukaka esika ya kokota lokola alingi ofungola nzela ato bakota biso tobeteli maboko afungolanga bongo ya koyeba bapopo na ye likambo oyo yali likambo te ntoma oyo atali makambo ya sembo akamati mokanda akomi talobi te gouvernement ya mboka elimi makambo wana makambo wana basololaki yango te na conseil des ministres batia kosolola yango te asalaki mabe mobeko yango ezali mabe mpe basololi yango te akomi mokanda alobi te tosololi yango mpe tondimi yango kasi esengeli toyeba kozala na limemia na mibeko nzela bakangeli ye mpo na ngai esengeli kokangela ye na nzela bana te alitoma etali makambo ya sembo ya mboka likambo wana eselekaki mikolo mibale to misato esengeli kobengisa ye tokende kozinga ndako na ye mpo babi etat de droit eloba ata moyini na yo soko basali ye mabe babuki mibeko esengeli te osepela nzela oyo bakangeli ye nde yali nzela mabe esengelaki eleka nzela wana te kasi ye mpe maloba abimisi ya maloba alamu te naki abiti abengaki ye mei ekozala Félix Tshisekedi ntango ya moto apepe dali abengaki ye mei alobi vanda kimia yongo ba Félix oyo ye mei wana lobi bato nyonso babi sika tokomi na mboka na ye mei na mokonzi ya mboka likolo ya mokonzi ya mboka ye mei maloba wana ata nga na bito yali malamu te yali kolakisa biso te esika bokonzi evandi yali esika bomonaka na moi te bokonzi evandi esika mosusu makambo oyo tobanda kobolela banda mobu moleki na libanda ya bokonzi oyo tobi te bokonzi oyo ezwami na nkuku na kinga kati ekosunga mboka te yango oyo tokomi na yango koswanaka tongo pokwa misala ya bundamatali ekokenda liboso te ndenge nauti koloba ngo nazongeli yango mozangi monene Kongo na bakongomani milioni 5 ya bure ya pamba tomoni lobi na PPRD donc bamiara nyonso likambo ezali ya FCC to ezali ya PPRD c'est ça la question qu'on parce que na salle wana tomoni ya FCC mosusu tomoni kaka bato ya PPRD bakadre balingaki ya PPRD bakosoutenir ya bango wana ezali baorganisation na bango mais eloko eza kosala mpasi ezali nini ezali toyebisaka M. Félix Tshisekedi que le fait seulement koponaki kochoisir koponaki kotrahir peuple mutu wana Kabila toyebi très bien tobandaki koinsiste mutu na mutu akomponaki yango na marke na ye eloko ezali vrai ezali nini ezali na stratégie ya Kabila
akolingaka jamais moto réussir là où lui il a échoué. Avantage ya Kabila ezali moto basali ne partenariat ou basali ne coalition. Avali na vision moko court-termiste et puis il n'a pas vraiment pénétré le fonctionnement de l'État. Parce que eloko ezali vrai ezali avantage ya Félix Tshisekedi lelo ezali le fait que bayima Kabila na place. eloko nyonso Kabila osala bakolingaka yango te parce que bayina ye déjà apesa ye chance akokisamande à sa mandat te. Mais quand M. Félix Tshisekedi avait posé la question, moi personnellement à Santaramo maladroit. Parce que quand on parle de l'état de droit, l'état de droit ezali ka ate ya kokanaka bato ndenge fini toyoki koleka. État de droit ezali mpe ya korespecte procédure. Mpo na bandeko na biso ya idps basepelaki mpe na bango bamoni ke ndenge bakangi ye baimite. Effectivement baimite. Mais biso bango tozali en dehors ya institution. Toza komona plutôt que baimilie les institutions. C'est-à-dire que les institutions doivent fonctionner na désharmonie, il n'y a pas d'harmonie. Et puis au-delà de ça, le peuple va panger lié les lots. Le mec va panger lié. Au canapé, il faut qu'il la voiture. Monsieur Wana, qu'on a vu ce que vous avez alobi Yemei, tout le monde Yemei a béni. Je vais d'habitude à comprendre Yemei et Kabila. Dans le Yemei a béni, il a donné des instructions à qui, des injonctions à qui, pour que Moutouana et la Bengaki, ou la Kanaki, a cédé la pression. Donc on est comme ça, tant que les va marcher sur la loi, sur l'assujettissement de la justice. Là, ça veut dire que la justice déjà a gagné la sorte, il n'y a pas de politicien. Parce que même s'il n'y a pas de loi, un procureur général de la République avec des injonctions à téléphone et puis à procurer. Pourquoi vous avez dit que vous tanguez en flagrant? Vous êtes je doute fort sur le respect à la procédure. Vous tanguez en flagrant. C'est-à-dire que faire au-delà pour reprocher, il a dit démontrable. Pour relaxer le point. Justement parce que nous avons le pouvoir sur la justice. Ce qui veut dire que la justice n'a jamais été indépendante. Le pouvoir Félix Tshisekedi. Ce que d'ailleurs Félix Tshisekedi est la qui s'est sur le grave. Parce qu'il y a donc fait cette injonction à procurer, que ce procureur a montré que des démarches n'est pas illégale, il est légitime. Il y a un mot de Muto abengaki wana aza koinsiste ke ye nde abengi mpo na ngai compréhension na ngai heureusement mpe kuluta comprendre yango ya même manière. C'est-à-dire que tokomi na dictature. Dans l'État, d'après l'esprit de la Constitution, le président de la République est le chef de l'État. Mais ma période comme la gestion de la donc comme il faut constater que le président de la République est Moutoumouzouzou, le chef de l'État est Moutoumouzouzou, et quand il y a des conflits, il faut que l'on aille à Sangana pour que dans les deux conflits. Donc, ça n'oublie pas. Et donc, on a une coalition de tous les dangers, Yango. Danger, ce que vous avez dit, tant que l'on va là, et ça s'est fait au niveau des institutions. Nous qui a fait PRD. Avant qu'on marque M. Félix, c'est vrai, respect pour Babi, place à Otaki m'a répondu. Ce qui M. Félix a réagi, PRD et sali le corps habitué. Ce qui fait M. Félix, c'est qu'il a sali au moins à Malam, Bango Babi a bloqué. Ce qui veut dire que tout le monde qui s'agarre pour 5 ans à bouillir. Il y a que gérer la solidaire, il y a que gérer la crise des ménages. C'est quoi la population gagne quoi dans tout ça? Nous avons moni de Kundialo, nous avons c'est que la démissionné, la démissionné, c'est quoi dans le projet. Nous avons aussi la sécurité à sous la mission. Merci. Toujours la régie. Toujours la régie, bâtir la mission élément au secrétaire permanent à PPRD. Quand le vice-premier ministre a outil, il se fait d'interpeller qui est, il a siège à PPRD, c'est comme le Bani, le bateau bon Tozonga. On a invité dans le plateau, il est là à PPRD. On cherche à étouffer la démocratie. Nous avons l'impression comme si on veut ici instaurer petit à petit une dictature.
plus forte que celle que Mobutu. On ne peut pas nous intimider. 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 Joseph Kabila, président national, je voudrais vous dire que, première chose, parti Ezalaka Boye. Parti, il faut Ezalaka Boye. A partir de on cherche à étouffer la démocratie. Nous avons l'impression comme si on veut ici instaurer petit à petit une dictature plus forte que celle que Mobutu a mis ici en République démocratique du Congo à l'époque Zaïre. Nous disons nous, PPRD, parti avant-gardiste, le parti le mieux implanté dans les territoires national, le parti qui a plus d'élus au niveau national et au niveau provincial. Nous disons non et nous allons résister contre cette dictature qui est en train de naître. Ah, Nabanzi, ensemble, nous avons lundi. Amias, comme je l'ai dit, c'est désolé que ce soit après la salle qu'on a terminé. Je vais inviter une balle. Comme le qui est en Sabara Sali, intervient avec qui n'a pas réussi, n'a pas chaîne à Mimon, un beaucoup ou un monde. Ça le fait comment? On a vu que dans le son, ah, on va dire que ça peut bazuze bato bali mikonzi ya monene na mboka mite na misolo ya bulamatari fonctionnement ya kotuta ya bulamatari bainstitution na banda sanza ya moto ya misato ya mobu koto mibale na to mibale 2020 2% ya pamba oyo bapesi 2%. Hier, Félix n'est pas allé pour la et 50% on a exécution. C'est pas ça le niveau. La l'équipe, bon, ça que j'ai pas comme la santé. La globalité, la mouka moussa, la aide pour la biso, yango wa hato lobisa na yango na mouka lobisa. So on dit que dans les conditions il faut arriver nous sommes bourgeois. Beaucoup de la bajuze bana kosa kusa musala loko mbawe kwa bajuze oboya juze kama mzito hapa kabisa bana kwa makoto moko ya kula na kupita mbongo nao mambo pata mambo ya mpako leo juze mbongo wale kama na sera kama ni kama na sera sasa leo ndio kwa bajuze kwa sala kwa bajuze la kinga mtualisho kutoka hivi kwa
Oui, vas-y, c'est bon. Yali mala monter na mboka biso ba auto kosaka politique mboka koma ngwa biso be biso to twakebele to mboka bwana baninga te mwa moke po ezali. Elo kwa mi bale kwa baduze ezali oye moko tunda lobi. Iye me ya lobi, iye me ya benga. Baduze ba ko na tongo te pokwa, to tika ni bango pasi ya musamba. Awa mala o bika chadara na oki malobon kele na somo. Na mabelo pepe ya sena mboka yoka chadara pa kote na obeta to parti avant-gardiste. Coronavirus yaka to komotanga to ana masini boni aspirateur moko ni baba beza ka somita mboka mobili. Elo wa kobeta la to yango abata to bana somita ni bu pene na to komita ina bokonzi. Balabala te l'hôpital te olati pe kazaka olati kekele obisi mochi na yo na keko sa politique. Oye pe netando ko bi parti avant-gardiste. Il a dit Mawamine. Il y a le but que non dictature. Oui, vas-y. Toujours pas. Chadari, il y a une représentation matérielle. Il y a une service de démocratie à Kaboni. Ah, il dépasse ma cambassa. Il bateau, comme on donne dans le combat, t'attends quoi pour toi, il dépasse. Félix, mon tapé, si on dit là, il y a encore. À Kamate, à Thier, bateau encore. Ma gouverneur. Bon, tu m'as fait que la cour constitutionnelle, il y a bien que le caté, mon cas, on a ça marché. Pour autant que Ngomba, Ngomba, Yoga, Bakombo, Nabango, Shadad, Koussoukou, Ikofi, Ikofi, Beki, Nabeki. Nani, Mova, Tata Mokolo, on a fait ça à Takombo, tu vois, je vais repérer Batoka, on va venir à Motokombo, si c'est long pour la Watama, il y a un ça, l'Ikofi, Kabila. Non, on va faire ça, on va faire ça. Ndai bolukwa bobabe na ndai kombo likofi ya faru so na nzomi na ndako mwana nga mekala te papa on t'appelle likofi oh mwana batoya babo konja solo mais kasi na yebisi yo ndeko ndai awa nakobwaka mbela nakosenga bandeko na FCC na nzela moko mpe babao banabikoma moko na bandeko ya depresi moto epeyi mboka bayeba kojonga nsima tovanda tosolo ntango kotunanga motuna na koyo makanisi ya biso bamuka ngomba na biso mais ntango eloko wana lokimi yango ntango alobi kino komozokimi na dictature koleka ntango yango inayebi na yo baza kotangisa biso demokrate ya dictature bango basala moto monene oko ashebe akufa na bokonzi na bango te yo kotangisa to dika shebe abelaki na ye akufa mpe na ndako ya mpulushi oyo esala na bokonzi ya bango ezala yango na bidepese moto apesi bango nzela ya kobeta ntango ya kodondwa moto lokola shebe ya biso soto koyebata ya moto monene na bokonzi na bango baboma ye oyo tomoni na bokonzi na bango merci félix aza na ndenge oyo edibisa nasukisa wana nasuka komema mboka ngo ndenge nakoyeba te kasi oyo ya bango yaki mpe somo sokoleka te napesi yo bandakisa wa oyo ya ye balobi te jongisa ni gouverneur wana kukoso mutabi ya kojonga te alamuki ye moto atiaka bakomissaire généraux te ye te wana yango nabi nyonso oyo moto aluki biso makambo oyo ya biso ndeko toyaka na ye elongo lokola bokonzi na mboka biso yaka soki osomoni yango makambo nyonso abongo etikali ntina te bakenda kozwa yango na nkuku sika yango elati bango ekangi bango eloko lokola na kingo bakoomela yango te. Merci. Tuyambi, troisième invité d'Angaï, Ezali Ndeko Rodrigue, Ezali porte-parole et en vol, Boli Ndeko Rita. Oui, na wumeni mwa ntie na ikuki na binga na kobeta bote edinga mamunga kotelema wana na kanisi na binga kiuma mais tant soit peu na s'excuser quand même pas ba congolais nyonso bavandi ba congolais nyonso bakotala biso balimbisanga mpona retard mais toyi mingi kosokola mpona merci beaucoup Ndeko Rodrigue Ndeko Alain tolandi na vidéo ensemble Chabar secrétaire permanent alobi
toujours qu'il y a une dictature koleka ya Mobutu. Pourquoi il a gêné? Bon, ngai nazomona qui n'a pas totalement tort. Toujours les capitaines. Il n'a pas totalement tort. Il n'a pas totalement tort. Toujours qu'il est vraiment à dictature. Parce que le problème est la démocratie n'a compréhension n'angai. Il a dit gestion à cité selon les aspirations de la population. Donc le 30 décembre 2018, il y a une élection. La population a le bien à pousser à changement. Effectivement, la population a posé à changer. Et c'est là qu'il soutenir la vision de l'opposition. L'opposition a accueilli Afandi Assololi a béni ce candidat commun. Bateau Badaki na MP, Mingi Balongo Babi, comme il y a un candidat commun, tout soutenir parce que la population a besoin d'un changement, parce que la machine de l'État a été grippée. M. Félix Tshisekedi, qui était l'un des opposants, a préféré soutenir M. Kabila. M. Kabila n'a pas magie, il y a calcul politique, a commis ça M. Félix Tshisekedi, président en violation de la volonté à peuple. Voilà, je me dis. Si on va commis ça un président, ce qui veut dire que tu es sur la démocratie. Parce qu'en réalité, la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Comment voulez-vous, Mouto a dit d'avoir épelé après il n'a pas Mouto a parti la poni, a commis Mokonzi, alors gérer Mboka, n'a nommé à Kanza. Vous avez une dictature. Allez, Mouto a dit d'avoir épelé, on les a dit Emmanuel Ramazan. Ah, c'est vrai que dans la place de Moussou, avant que le cabinet se finisse, c'est que les gens qui ont été Mouto a dit d'avoir épelé, que les gars battus, il y a des bawana. Non, la réponse. La réponse. Parce qu'on peut au moins les symptômes. Virus côté de la partie à le 10 janvier. Lorsqu'on a proclamé M. Félix Tshisekedi, moi je savais déjà qu'il y ça la matière. Je connais le système, il y a pas fonctionner. Le quoi de l'image qui dit, c'est fini. Donc on veut la volonté à peu. Comme si Moutoumoro président en violation de la volonté à peu. C'est-à-dire des avis derrière la dictature. Maintenant, on a dit que la dictature wana et salami na cadre ya deal. C'est-à-dire que la droit à peuple, a droit souverain, a pouvoir de décider en dernière sort. Mais c'est Félix Tshisekedi na Kabila bayoka na deal na bango ba commis ça Kabila chef de l'État en violation de la Constitution. Félix Tshisekedi a tiré le président, Kabila a le chef de l'État. Chaque fois qu'il y a un problème, il faut voir sur la bombe. Quelle que soit la volonté à peuple, tu n'as compte dans l'autre. Yoka aventure de Granda. Bazi Mbongo la présidence va multiplier par 3. Et pendant ce temps, on a initié un programme, il y a gratuité d'enseignement. Sur les 600 000 enseignants, on a qui va émarger le budget pour que la gratuité de l'enseignement et ça la mandenge bango ba ko kalisa 300 000 enseignants tilelo ba prise en charge par l'état. Or ba pour vivre grâce ya ba appui ya ba parents. Donc que si ba parents va soutenir, depuis ce l'état va vraiment en charge, tilelo ba jamais en charge. Ça aussi c'est la dictature. Madame la dictature il y a FCC Madame a lobby a raison. Elle a dit dictature, mais elle a dit dictature au Félix c'est qu'elle a imposé. Elle a dit dictature au Kabila na Félix la famille ko kanisa le mboka oyo eza ya bango. Et lobby toujours. La famille ko kanisa mboka eza ya bango ndé ba titre ya propriété, ba ko sala o bango ba lingi. Le peuple a besoin de résoudre ses problèmes. Il va occuper. Avant qu'on multiplie par 3, le salaire, il y a l'argent à la présidence. Il y a un état de droit. Après qu'on fait ça, les députés provinciaux, la gouvernement à Bakongo, il y a un arrêt de la cour. Ils allaient en souffrance stylée. Ça, après, il y a tout le monde dans l'état de droit. Mais ce Kabila allait pour protéger les criminels dans la nouvelle entreprise. Pour la parole, parce que moi, dans l'état de droit. Nous devons vivre déjà dictature parce que notre volonté n'est pas prise en compte. Si on a dit que la dictature est bandit, il y a
il y a vraiment la dictature pour la commune de Kangabango. Nous avons samedi, Bakangabango, mais de manière régulière. Parce que tant que on a passé, tu peux remarquer que nous avons Chadal, la plupart des membres du cabinet, des membres de la FCC, ils sont dans la prison. Et fort malheureusement, quand il s'agit de Kangabango, ils vont se protéger. Mais ceux qui sont dans la civile, ils sont dans la moyenne, ils sont dans la Kanga. Il y a un autre qui s'appelle va reconnaître la salle qui m'a dit, tous allez pour la Limbisa Bango, ça a mis à culpa, il s'appelle peuple congolais que Bisso FCC cash. Pour ça, il dit que M. Félix Sekela comme président en violation à la Constitution, Bisso a mis majorité mongo factice dans l'Assemblée nationale dans la province. La moto est au sein de Limbisi, la Congo. Pour que la population aille effectivement souveraine dans la dictature. Merci beaucoup. Avant la paix, ça, nous avons dit que Maloba, les politiciens, chaque jour, le panneau des intérêts de la mission. Les cas qui nous disent, et moi, on a tenu le groupe de politiciens va pas l'intérêt de la parce que nous sur lesquels lobby, pas les peuple les ati. Pas les peuple nous sur les ati. Nous décorons. Ensemble, je suis tout l'année dans les réseaux sociaux, lobby, au Chadar à l'Obaki, à lobby, au toujours qui les a dictature plus que dans le moment où nous boutons. Mais à ce moment là-bas. C'est pas limite dans mon tour, kasi permettre en gaï na ndenge to kokende ko fêter 60 ans d'indépendance. Toujours maintenant makanissima si ma total tumbani sur le tubundi qui nous réussit pas tout commis. Oui, bien, tu n'as beaucoup apparemment des répétitions car à l'histoire. Tu as là qui kala awa, tu as qui batbayaki, bazaro critiquer, bakabiliste, critiquer qui Mobutu, critiquer Mobutu, critiquer Mobutu, arrestation arbitraire, détournement, Kimoïbi, non sur ma beza qui Mobutu, you, Zambala la kapete, a Dieu de Kondi, après si bakabiliste. Bakabiliste après Dieu de Kondi. Oki basalini basali kaka makambo nyonso bango bazalaki ko reprocher na Mobutu esuka wana te batisekediste na opposition ya solo biso nyonso pamba te na mboka oyo yaki la vami bale soit to mutu a parti état to mutu ya IDPS etumba wana to batu ba kritika ki etumbe bunama Mobutu na ni Kabila mabe Mobutu mabe oyo boy mabe malamu mingi mais tant que batisekediste bazu pouvoir à travers les caméras, pas procès à 100 jours, tu as constaté que Babandeli Kaka Makamuna so bango ba critica kina Kabila, ba critica kina Mobutu, éternel recommencement, tout pour un point. Mais où les alliés na likambo yo lobi vérité ici que faut dire mes amis. Ce que tu as dit malamu, les amis tout maman ko bundam. Et tout le monde a dit que nous avons tombé la mongo, tenga le na tombé la mongo pote yuka. Et tout maman. Et les alliés mise loboko nanya kotia loboko na baduzi nanya kotia loboko na appareil judiciaire, c'est ça le vrai combat aujourd'hui. Et tumba wana yango wana koto bande kwa IDPS pour parler d'eux bako bunda bako continuer pour instrumentaliser par que tout le monde qui va arrestation yande komamba tout le monde qui ba pixé qui va député bako tanakati hémicycle na kadisa été batonyo sur la même événement va constater que IDPS na faiblesse na kati ya ba institution a comme manœuvre na sima appareil judiciaire à l'occurrence parquet pour être à retrouver forcément ko siko bande konaye o ya libala FCC ba constater non il y a solo bakomi ko ya ko contrecarrer ba makamu na biso pe photo le kato sala nini to tia le boko na kati loko bango ba ko contrôler et tumba mon signalé à justice ba ko bunda na ko contrôler appareil judiciaire ndo moni bato ya FCC ba ki na miboko misato to ko telemela mibeko ko zo misa indépendance ya justice na sima mibeko ko violer indépendance ya pouvoir judiciaire et loko o biso envol to ko telemela yango wana o esengeli bato ba etumba ya solo ezali esika wana bako bunda nanya ko contrôler appareil judiciaire yango sikoyo o esengeli ko balelo ezali na kati etumba na bango bakomi ko salisa biso apparemment soki natali malamu chaque mois depuis le gouvernement ezala chaque mois dans la crise chaque mois dossier mo faut bima chaque mois dossier mo faut bima crise il faut ça ma crise il faut ça mais entre temps les Congolais nous sommes en train de perdre du temps.
les alliés mis en jeu, les alliés à venir, il y a plus de 80 millions de personnes. Les amis mis en jeu, l'élo. Nicolas a une maturité politique, il y a bateau, il y a régime, il y a l'élo. L'élo démarche na bango et compatir na intérêt à peuple. Pendant que bango ba ko bunda to a chômage mati. Pendant que bango ba ko bunda soko kei na wenzawa. Okomona biloko emati. Pendant que bango ba ko swana. Okomona kala mingi te na ina somba unité bona pesi 2000 francs pour te laisser comme 2000 francs bati na nona unité babi ça unité ni ba 2200. Pendant ce temps au bango ba ko bunda insécurité continue à Katamboka ndé parti na nga vol depuis le 26 mai tout le monde qui nous ko bisa bato bobi mana distraction oyo bobi mana distraction oyo ya bato koto oyo bakangaki mamba oyo ba institution kingani oyo ezali malamu lelo il faut qu'on rappelle il faut qu'on yebisa pouvoir oyo les alliés en place intérêt à peuple batie wapi intérêt à peuple batie wapi au-delà de tout et sengeli na bango bavanda batala esika nini priorité il faut seulement bitumba na bango ya contrôler d'institution notamment justice lelo bako l'état de droit mais en réalité bango nyonso bako bunda po ba instrumentaliser justice wango ba se pambaje ba arrestation nyonso komona mingi ezali arbitraire ça veut dire et salami na ba norme te et salami po na ni po za na batu moko bako ningisa bako benda justice abeni mupanzo nde moni pe ba o wana ba yana mobeko o ya mabe ya bondoki ya bodzabolo o esengeli na ba congolais ba telemela kino na suka na cité dans la kino lobby na cité lobby bato belé bazo sala nini nyonso wana parce que moko papa na défendre $1 million na FPI mususu kana moi sina jara sur $500,000 na FPI ba mususu ba bazo ba mbongo na FPI alors ba moni état de droit que risque ya moi sina maili ya papa na maili ya kingani tout ça mise na justice wana za na cité honorable ça c'est la RDC bon en fait politique africaine apparemment ils allaient rendre une notion de politique dans le Congo na Brazzaville aux à la pétri na pays sous la Côte d'Ivoire bon il faut tout le comment être sauter honorable la crise union sur les alliés qui profiter ou on a bien la politique la crise union sur les profiter population té nous créer qu'à problème de se retrouver et que ça m'a dit les gars ils lobby en bakabula peu sur l'état butu dans la stratégie à bien la politique c'est comme d'autres hommes on a boué on dirait 2023 élection aux alliés okotuna nga motuna oyo esengeli otuna félix na baoyo bango bato wana bokonzi biso lamuka babotola biso bokonzi bayiba biso bokonzi na biso lelo nakoma kosala mosala ya motindami oyo ali na opposition motuna otuni ngai esengeli kotuna batato batoki bokonzi mutu biso toya kolala moko alamuka te mbango na kina kati akokabola bokonzi kuna kende kotuna bango eloko nini bakosala nga tongo okwa bato bakokomela ngai mboka okekende wapi nabiso ondeko na koyanela bino boni nayebi epai mboka kokende te epai biso toyebi biso lamuka epai toyebi mboka okende ezali mbela oyo tobwaki tobeleli tolobi te mboka okokende mabe maponami oyo alobi ekozala na mobulu to maponami oyo anezala mobulu te toya tovanda na mesa tosala babengi mbongo wana twana kosala dialogue te mpona okamba mokonzi onenge yoko bango lokwa mwa pilipili mwa mungwa déjà mutune na kwani songi wakandisa tena tuni siki la muga na bege dialogue benga yango dialogue wana ba lelo ba kontina biso baso ya muka fao bandaki na ngombo ndi moniki bato bafingi mwa mobali ya bato apesaki mayele malamu lelo bato baso bandiki yango esengeli tovanda na mesa tosolola toyeba kotala boni kosala po maponami oyo ya lobi ezala maponami ya pole eloko tokosenga yango wana toyokana na kati wana ya bambongo wana pe na makambo bazuze na kati bareforme wana na makambo bazuze esika nini esengeli tobongisa sokoyo ya kobongisa sokoyo ya kobongisa ezali te oyo tosi tokangaki tokangamba ya mibale mpo moto afungolanga lisusu te eloko tokosenga yango omoni ndenge na ye lelo nga nayaka moto ya lingomba kombo na yango PDG parti de démocrate pour la bonne gouvernance bato bayebaka te lingomba na ngai na kulutu modeste motinga nde tokota sika epai ya oyo biso nkumu auti okufa Pierre Lumbi na AAD ebongo AAD tokoti sika na ensemble pour république na lamuka nyonso na kati wana mbela oyo nakobwaka konzi ya lingomba ya PDG parti démocrate pour la bonne gouvernance abwaki yango esi eleki mikolo misato mine lokasa na kotambolaka yango ekomi lokwa biblia na ngai yango asengi tete
tosangana tovanda liboke moko na oyo abengi convention citoyenne pour les élections crédibles en RDC. eloko tokobanga yali mobulu oyo ya lelo te eloko otango toswela kulutu na ngai modeste motinga akobanga mingi yali oyo ya lelo te kasi lobiso maponami yali malamu te ebongo kongo ezaka mpe na mobulu na mobulu sika tokokota makambo ya nkita mpo kongo ekenda liboso mokolo nini. Merci beaucoup honorable. Toujours on a régi le verdict c'est la biso élément ya porte-parole ya premier ministre réunion basalaki lobby après confistoire la PPRD après libération ya vice-premier ministre de la justice kuna pe na primature réunion esalemaki sauf que toyebi ete bamambre baministre nini bamambre nini ya gouvernement baparticipaki na réunion wana mais moi communiqué final etangamaki pa porte-parole ya premier ministre tolandana libino tosomba. Déclaration de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à la suite de l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il s'est tenu autour du Premier ministre, chef du gouvernement, le samedi 27 juin 2020, une réunion à laquelle ont pris part les vice-premiers ministres et les ministres d'État au sujet de l'arrestation brutale et arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Les membres du gouvernement ont exprimé leur indignation pour l'humiliation subie par leurs collègues en violation des règles élémentaires d'un État de droit. Tout en lui exprimant leur solidarité, ils désapprouvent et condamnent cette arrestation arbitraire. Les membres du gouvernement ont relevé que l'arrestation du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux ne repose pas sur des faits infractionnels, ne rencontre pas les conditions de la flagrance et viole le secret de délibération du Conseil des ministres. Cet incident grave et sans précédent est de nature à fragiliser la stabilité et le fonctionnement harmonieux des institutions et à provoquer la démission du gouvernement. Le Premier ministre demande solennellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de garantir le bon fonctionnement des institutions et d'assurer le respect de l'état de droit, de veiller au respect de toutes les procédures constitutionnelles, légales et réglementaires, notamment les immunités dont sont couverts les membres du gouvernement, ainsi qu'à leur sécurité physique et juridique. En ce qui concerne les délibérations du Conseil des ministres, le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de garantir le respect du secret des délibérations du Conseil des ministres consacré à l'article 27 de l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne peut être poursuivi pour des opinions émises lors des délibérations du Conseil des ministres. Le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une action disciplinaire à charge des magistrats qui ont procédé à l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et ce, en vertu des articles 47 et 49 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Le Premier ministre interpelle les services de police et de sécurité en ce que leurs agissements doivent se baser sur le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Dès que les responsabilités seront établies, les auteurs seront punis. Je vous remercie.
Merci. Mabandi ensemble na bino ndako tolandi ozalaki réunion ya lobby osalemaki na cabinet ya premier ministre wana tangi kulutu na biso abala conseil na biso journaliste Jesse Salo qui est là passage sur nous suit boyo qui na lobby je suis appelé à la banalité allez bolojo bon écoute à lobby te yenda tangi document outil na réunion basaki pour ne déjà conseil des ministres réunion basaki et puis na moni configuration certainement d'aller ba membre ya gouvernement au baouta na cash na baouta na FCC donc on a eu les appareils d'ailleurs ils ont dit que au-delà maman se trouve que le bas je crois que nous sommes bien la procédure d'arrestation et ça il m'a dit mais là moi il faut comprendre un message dans les amis il a dit que tout le monde veut tirer la couverture de son côté M. Félix Tshisekedi a l'intention il y a pour ça là c'est que la justice et à la bras séculé à l'IDPS. M. Kabila a salaka à l'eau, madame Komona qui va comme Kolombola est parti à pouvoir. Mais donc ils allaient à Bénin, ils allaient que les autres salles même na kati ya bateau, ils allaient supposer il y a que la plus protégée que nous. Aujourd'hui la vice-premier ministre, le corps à Batata Bamolande, ce qui veut dire que Bango Baza reconnaître qu'il y a un sérieux problème. Donc Bakamaka Kuntu Nangaï, Mike Mukibali. Et là, on a surprenant, battu à peu près. Tout le monde a dit, oh non, état de droit, oh non, c'est ça, et tout ça, la procédure. On a semblé ne pas prendre en compte cette réalité. Heureusement que la justice, par la suite, il faut comprendre que la procédure n'a pas été respectée. Il y a eu le nôtre, il y a eu un plateau. Mais il a dit ça, l'union sur Bada Koulanda, le lieu d'Aïni. Ceux qui veulent violer intentionnellement le loi de la République, on a d'intérêt à partir d'Abino. Boyer par un un jour et vous savez la paix bino. Parce que je n'ai jamais fait le milieu. Et vous savez la matière, bah t'as pas perdu la nègre au Kamabalinga. Le on va ça coller là. Le lot bataille de pèse va quand ça qui va la maîtrise à l'État parce que va là au Kamabalinga. Le peut pas on peut pas coller là. Parce que nous n'a eu du kilo nègre là au tambour là. Les paniers circulent encore. Et Coco mata kaka. Un jour bah au Kamabalinga. Parce que le vous allez vrai. Un ministre ou un premier ministre, un vice-premier ministre ne peut pas être arrêté de la sorte. Le lendemain, la salle de Makambouana, ils allaient m'habiller. Et puis, ils allaient mettre en évidence les crises où ils allaient entre le FCC cash au sein des institutions. Et comme on pile encore. Maintenant, on a dit que les Kenengane, là, comme moi, on a mis sur Yangaï, on a dit que les Makamelo Kende. On a dit la surprise tout comme la guerre civile. Parce que le problème est la livre. Nakala. Kabila avait le pouvoir plénier, alors même qu'on imposait Batu Makamunaye, il dépend de la opposition. Il dépend de la aussi dire, Kabila a proposé l'acte, on va dans commun. Mais le reste a suboté. Le reste a dit, Félix Tshisekedi a une portion à pouvoir, Kabila a une portion à pouvoir, on n'a pas la tête. On a au sein des institutions. C'est quoi donc c'est le ministre de l'Intérieur avait une influence sur le policier, avait une influence sur le casier judiciaire par rapport à la loi. Le ministre de la Justice a un poste à la maîtrise de l'appareil judiciaire dans la marque. Tant que là, on soit là entre bon et qu'on arrive, unité Moko Bouyarame, on va aller derrière M. Félix Tshisekedi, na unité Moko Bouyarame, on va aller derrière M. Kabila, Bakono Moya na Kinshasa. Moi, le bilan Félix Tshisekedi. Voilà, ils allaient ma supposition. Mais voilà, ceux qui sont militants, entre on va communiquer pour ça l'opération de Binda. PPR pour réagir. Après on a su comme à FCC, cash pour réagir. Après on a su comme à la Mouka. Tu n'as pas la Mouka parce que la Mouka mais il faut sauver Koloté. Il faut sauver Koloté. Ah oui, on va faire sa théorie dans le sens que notre la Mouka est bien représentée. Monsieur Félix Tshisekedi a quoi bande konabi sur la base. Aweko bunaya mobai na ata soka bele yotano koya za maele. Merci. Pona sima aweko ça obeti mobai na pona nini? Boli nganga yo ndo ski baba nganga monsieur Félix Tshisekedi a accepté de trahir la population au nom de Kabila. Merci beaucoup. On soutenir le Rosalere. Merci. Pour le bien pour na bino na wanga na bino déjà na Genève. Boki kaye apona ki mapenga ye. Merci. Na moti na suka. Donc on a posé un dialogue. Ça que
bateaux va violer intentionnellement la Constitution, on va l'arrêter. Merci. Si on doit arrêter Kabila, on doit arrêter M. Félix, c'est ça la solution. Il y avait pas qu'il n'y a pas de dialogue. Merci, voilà les accords majeurs. Après, ça la fait Malambalo baraté. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est quoi les autos, ça, oh, on aura besoin à la Mouka, Minesco la Mouka. Tant que l'anda qui compte randi la réunion au ministre FCC, il y a des choses dans ta cache, nous sommes basés dans la carte, je ne sais pas. Tant que l'anda nous ensemble, je comprends les déjà. Et le premier ministre, il nous a dit comme Azam Touabouana. Aïe, Mayanga n'a pas de saluana, pas de saluana, c'est pas de saluana par la PPD, ou un agent politique. Oh, saluana n'a pas de saluana. Soki na be ya labi, te bakanga bini, utoma, o tema na mwasembo na zama be, et il te porte mon côté, il porte mon côté, il te misato, mitano motoba, oko ya pe gouverne ndako buya matali, bobo inter, c'est pas tout ça. On les a mabé pour nous. Et c'est moi qui ai banda na sengi yeso wa moto bwana. Kazinga kwa na kuna ndangote o basali wana yena ba mbele. Kwa lindenge na bango na FCC na cash ya kabe bongo ndenge boloto alobi ba ko na te le document na bango wana. Donc ba yedi c'est le peuple. Yango wana bolingo jongo baba ba chulu ba mana na makola masude. Masimante. Okomona bango bolingo makaki kwa batie beton okingende ko oyo bako banoki babio te bapesa moto boye tumbo bazuzo bayakokala tunda yakaseka lobi ekoleka kulanda bango te eloko eya malamu mpona bango eri bakokabula bango pase bakongoma bakotala yango te bongo bakokabulaka ata baswani okomona sukasuka bakozongela yango na batite belika moko pande kobola ngala okitoli na ye biso koswa na mwasi na mobali tokota te koswa na FCC na kache to ya Félix na Kabila tokotaka yango te na lobaki yango mais kasi na likambo etali pongo tokokota oyo likambo bakolanda mibeko oyo minga koya nango eyalika makongo eyalika malibala bango te bayebaka yango wana na koyebisa bato na FCC na posa ya kinya bino boyebi mokonzi ya bio te ayaka soko bato batie moto na balabala nzonga kasi Kabila ntango totiaka moto na mobuko toyebali na nzonga mitano 2015 mpona mobeko etali maponami Kabila nzonga nsima te ntango tokoma ponami awa babi tokotiaka shadari na nko ntango Kabila amoni te moto ekopela soki atie shadari azongaki nsima te moto wana bango bazongi oyo ezongisaka mokono bango nsima wana yango bakolinga bapelisa bato na idps bakobunda mpona kongo balikambo etali miboko ya minamo biso mpe soki bato ya FCC batie moto makasi tokokota bayebaka sika idps ngambo biso ngambo moto wana bayebande baosalama na moment porte balobi na oboyo soki na likambo ya kongo esengeli tosangana na moto mpona kopamela kotemela mabe tokosangana na moto wana mokolo wana. Merci honorable, merci beaucoup. Ndeko Envol, Rodrigue, porte-parole, il y a Envol, parti à Sissanga. Oyebi lisolo wana bien. Quand tu rendu à réunion na bon. Ndeko pas tout soua. Na ba ndeko nyonso bakolanga biso na nzela etandolike na bino. ezali pasi lolingo komotambola. Comme une forme de gestion paysanne, une gestion villageoise ya république. Décentraliser l'autorité à l'État. Non seulement ils ont déjà fait, basilisi à mon pifo, basilisi à mon tina. Et le deux, côté ici qui mboka na lolongo na bango kokumbela makambo. Oyo na moni za réunion ya parti politique. Makambo ezui ancré ya ngai impôt na futaka. Impôt soki na somi mo eloko bakata nga TVA na kati bango bazwi mbongo wana bake kovanda basilisi pe mbongo ya l'État basale na communiquer na bango wana na bachaîne nyonso ya Congo. Est-ce que le lenge oyo nde bakokumbela mboka? En réalité, oyo eza ko se poser le problème na Congo, il y a des problèmes de leadership. Il y a des problèmes de vision, le lenge akokumba mboka. Ezali le lenge ya kozanga kozala ngo babengaka le sens de l'État. Mauvaise conception à l'État. Boyete, bande quoi FCC, boyete.
tobundisa kabila biso tobundisa kabila mpona makambo nyonso oyo kosala pasi lelo elongo na bandeko na biso oyo ya idps tobundisa kabila mpona makambo nyonso ezoleka lelo me bango mpe baye bazongi lisusu na kati ya makambo wana eza inconcevable ezali inconcevable tokóma na niveau oyo peuple aperdre na espoir parce que moni ntongo alternance démocratique esalami ya solo il faut qu'on reconnaître que baélection na milekaki mabe eza kaka nga te mona koloba ngo même Félix Tshisekedi ye moko alobaki yango ntango alobaki discours na liboso sur l'état de la nation élection elekaki mabe bairrégularité elekaki mais peuple mo alaki na espoir Kabila alongwe tokanisaki ete 38 ans ya bitumba eliyaki mpe na vision na kati mais tokonstate ke ekumbeli nde ezangi na vision na kati on dirait tozali na eloko moko tokomona mpe enveloppe mais ntango tofungoli enveloppe na kati polele eloko ya te polele vision réalité absence ya leadership je ne peux pas comprendre au sein du gouvernement là où il y a un chef au-delà du premier ministre il y a le chef de l'État qui dirige le conseil des ministres scission esalema wana ezali scission esalemi na kati ya gouvernement babomba te et puis soki napusi su makanisi mosika nakomi ondire kocomprendre ke bandeko oyo baza lelo na majorité notamment bandeko ya kote ya cash na bandeko kote ya FCC na etumba na bango bakoyolana on dirait moko akosala effort ke crise ekota kaka pamba te na nsima na ye ayebi ke mindele baali soki nayindisi mindele bakoya bakosunga ngai wana Félix voilà omoni il faut kopanza masolo ya mboka na ndenge ya détail rapidement nzela tozozwaka 5 appels mais le problème ezali awa eyali peuple eyali Congo le Congo ezali mibale te Congo onga na kobunda Congo onga na pesa jeunesse na ngai nyonso na kati ya bajeunesse ya rassemblement kino lelo eyali Congo na koreve mwana na ngai hérité bandeko na biso bazali kotala biso bahérité baloba ete Rotik Ramazan alekaka pamba te tobundaka etumba mpo na Congo tokotika bango batumba mboka te mais sika awa bandeko ya FCC nazongeli mibeko na bango wana misato eyali mibeko oyo peuple alingi te toboyi tokosenga na badepute wana batika komeka peuple batika komeka tension ya population totelemeli yango eloko balingi bazwa justice batia yango na bapoche na bango batambolaka na yango mais ici aussi na koprofite na saluer évolution oyo na constate na bandeko ya lamuka tozalaki liboso na crise non électorale ya 2018 ya solo mais lelo na constaté que balandi biso na synergie wana oyo biso tokobenga dialogue électoral pour na processus électoral soki tozonga na crise oyo ya 2018 te soki todiscute makambo wana lelo te 2018 tokobunda lisusu mpo na vérité des yeux après 3 cycles ya maponami ezali quand même important to se stopper totala baréforme nini important oyo tokoki komema na nzela pour que baélection locale esalema baélection présidentielle ndakisa ezonga na 2 tours ezali moko ya baproposition oyo encore asalaki na cadre ya révision constitutionnelle oyo akotisaki na assemblée nationale baréforme wana ifo esalema mpo tokozonga so na baélection ya tour moko te ememeli biso tozwa siko bandeko. Allô, bonjour, toujours comment on. Oui, bonjour, c'est Papa Mutombo. Oui, Papa Mutombo. Oui, na bengi ya parti ya Kitambo. Toujours Papa Mutombo, rapidement. Ok, na remercier bandeko nanga oyo nyonso baza liboso wana puisque débat oyo bazosala ezali mpo bapesaka biso population éclaircissement na makambo ezoleka na mboka. Merci beaucoup. Bon, ya liboso ngai naokoma mpona kozongisa boye Félix Erazi Bukonzi akomi papa de la nation. alobi te nasala na Kabila bao basalaki na baoyo bamosusu bayesika tosala po totonga mboka ekende liboso. Ezalaki te soki azwi pouvoir abenga na Kabila na bato nyonso basalaki bakende kovanda po ye moko atikala kotonga mboka te. Pe afongolaki maboko na ye abendi Martin Fayulu abengi ki akoki koyamba maboko sale te na il ne peut pas accepter les mains sales. Tu as voulu m'appeler là pour le bar rapidement, mais tu veux bien la commune à super. Ok,
ok mosika onde bandeko na biso baza liboso na biso wana ntango Félix abandi mosala lelo bitumbu ezali wana ezali mpona kochange système oyo bato ya kabila basaleli pendant 18 ans ere bamoni justice ebandi lokola bayebi te bagéraki mbongo oyo mabe bazobanga nde mpo justice wana ekokweyela bango ezalaki bitumba oyo opposition ezala lamuka ezala baposition mosusu basangani mpo te loi oyo babotaki ya constitution wana etikala kaka nde wana bachange yango te mais nazomona tanto bakende gauche droite bazoclaircir nini na population ezolanda bango na télévision ke babetaka tanto liboso 5 pas liboso et puis 10 pas na nsima eza bien te bapesaka population éclaircissement bien mpo population eyeba te puisque population nyonso eza boye bayebi te bato ya FCC nde bazobende mpo makambo ekende liboso te ifale balakisaka population makambo wana esili. Merci. Allô? Allô, bonjour. Allô? Comment on a le binga Pindeko? Bon, la binga la commune en Guéringéré. Comment on a Michel Parfond, la binga la commune en Guéringéré, dans une émission là. En tout cas, ça, l'émission Guitoko, continue pour le malam. Merci. Mais tu sais, volume à télé, peut-être sur la manque de combattre, tu me souffles ma côte, ça va vous faire qu'appelle. Le problème est, la quitte ici. Oui. Ouais, mais le problème est, vraiment, qui me en tout cas, félicitations, autour de la peau d'un beau carabisso. Mais le biso ati chemise orange. Alain. Longi azaza tokanda. Marabamboka ezara bongo te. Faut pas tango tuna bango tuna kié problème ya sujet ya Shadari. Faut après ça biso ba argument de réponse. Azobi ma mingi na sujet ya problème. Otuni ma Shadari bagi boye bani ko le biso ma chef de l'état. Donc ça dit faut pas ça que faut tuna na biso tuna na bazo baté. Pende wa biso pembe na yo alobi que peuple aza espoir souté wala c'est faux. Yende zandeli alobi espoir exactement biso congolais to espoir na biso na mboka na biso. Merci beaucoup. Ok, tout le monde a pas besoin sur un sujet quoi. Merci. biso landi moto te biso tobanda ko bandaka tobi esengeli tokuta so bakongomani mosusu bazoki mayele bongo soko bazengango liboso na biso so bazengango nsima na biso etali biso te. Merci. Biso lamuka mokonzi na biso banda mobu eleki asi alobaki te plan de sortie de crise. Ok. Bato na bato bakobenga yango na kombo na yango. Na ndenge na bango. Merci. Merci ndeko. Oui. Toi malamu ndeko po tobaki 5 appels. Oh là là la bappel comme au côté belé. Allô, bonjour. Allô. Oui, comment on a le bingo? Depuis la commune à Télé. Comment on a le papa? Ah, comment monsieur Ferdinand. Toujours rapidement de la contribution à l'eau pour te commun à Souka. Ah, je faisais une mission à Souka, mais je saluer honorablement dans la minute où la protection, il y a un vrai nationaliste. Donc, il y a la guise parmi les bateaux, il y a la minute où il y a une tendance politique à part. Azana souffert mboka de liboso. Merci beaucoup. Là, moi, il na banque lobeli ya N. Mutu akuti kozalande mwana te. Tant toza pour la mboka, mutu nyonso fatala intérêt ya mboka o tozali kokende kotala o président boyo ko le na président elobeli loko moko te. Idée ya pesi wana le bien que soki ezali likambo eza pour l'intérêt ya mboka aza prêt ya kosala na n'importe qui pour na ko sauver mboka. Merci. En tout cas, honorable, dans la intervention, nous 3 fois mobimana TV landani. En tout cas, la sepeli mingi, nzamba sungayo que nous continuer boye aux amalam. Merci. Appel à Souka. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Appel comment vous qui téléphone est planté. Ok. Merci. Nous avons été vraiment aidés à la mission. Notre camarade honorable Mike Mukebay. En résumé.
qu'est-ce que le peuple congolais peut s'attendre de la Mouka par rapport à Bitumbo entre FCC na cash. Peuple va se retrouver dans Bitumbo. Peuple azia na Mouka te. La Mouka azia na peuple. Na kasi na biso eyaka na bino. Bozala kotelema soki bato batie nangongi tokobwaka mbela kotelema. Eloko na sengi wana na kosenga bana na Mouka kaka bango moko te bakongomani. Bozala ya kotelema. Oyo sotosi tozwaki na maboko na biso oyo bakoyiba biso malamu oyo tosi tozwaki na makambo ya sembo ya mboka tokotika yango te bakongomani bana lamuka esika nyonso bozwami bozala ya kotelema merci na mikolo koya lokola bato bakotia mangongi mbela ekobwakama tokozala na bango toli comme politicien na des coalitions, des familles politiques et au FCC cash. Toli ni européen ça va on peut pas comment le colon. Toli na spécialité to zonga simanga na toli te akopesa bato moto apesa na mosala wana te. Nga mosala na motinda mina lo bito vanga liboke na mesa toyokana boni kosala porte maponomi ya sima. Po ndenge ba kosala boye. Ebo motango tokokoma liboso ya maponomi. Koza ndenge nini? Kabila na Félix Ezandeni. Oya kolinga tani atamoninga oya tikala ekozaliwa bato kokufa ndenge ndeko bolojwa alobi tokene tumba mandota tokoma banda yango wana tolobi sikande toyoka tozonga nokamba mosu ntango falo yabisaka Félix Abi nasali lokasa babengi pas de sortie de crise Félix Abi kumbali yango kuna na Assemblée nationale epa ozali motinda na banda ndenge mikolo leke bele lelo Félix amoni te na Assemblée nationale ekoleka te esengeli te ye lokola ayali mokonzi ya mboka azwa mokanda oyo ekosalisa te mayanga limanisama mpo na bolingo ya Kongo. Merci. Alain Bolojwa. Piste de solution bato balobi ozolo baka kanda piste de solution rapidement parce que to déborder. Asepe na ndeko wana lobi parce que la zana esengolo kwa mboka ezotambola malamu. Na akende ka kotuna mwasi na soki ekosaka mamade sokomi kombe. Omoni eloko bato fo baye bakezabo. Tolali devant bato mibale basalama po bazala na mauvais foi. Monsieur Félix Tshisekedi na Monsieur Kabila. Monsieur Félix Tshisekedi bozolo bana boko mema bato na masolo bako mosola na ye. Bokendaki na ye na Genève. Nana landa ye tanga bimi na sala. Makambo ya lobaki no tozomona eza eloko mote. Soki deja koki kotrahi moto bazalaka na ye chaque jour. Oyo bafandaka na ye esika moko. Oyo bakaboya na ye pasi ensemble. À trahir yé au nom à l'intérêt, à trahir ça par une mututo à yébi. Et vous pensez sur le sangani biso nyon sur la commande au linga biso? Nga yébingate. Ok. Aïbi peut-être batum sous na kata tête. Ce que vous savez ça va pas prendre là-bas sur la naïe. Après la soupe à voler sabino. Non la base a dit je dois retirer ma signature. Non. Tout nangai article 64 de la Constitution est spécifié déjà. Voilà. Solution est à l'union lobby peuple. Peuple article 64 lobby. Soki mutazu bokoni na ndenge ya kanza eka basala na ndenge ya yauli boyize na bato na bino constitutionnel. Ça c'est la solution parce que soki tobito osala système na bango okokende na dialogue bokosutuka Félix Tshisekedi atikali na mabe na ye Kabila kei to Kabila atikali na mabe na ye Félix te bango nyonso mibale bakende classe politique ya sika malamu ekoya bato bako bénéficier na choix na suffrage de la population ba gérer biso pour que tout connaisse des changements mais c'est vrai que c'est que dans le lenge aya ko gérer yo et le kusala té na ba ngo bandaka bomo pesa na raison. Merci beaucoup. Ndeko Rodri dino baya bokabon pona lelo na nyonso tolobi awa piste de solution pona yo na nyonso tolobi awa ya liboso il faut ko benga bato ba ko kuma mboka na sécurité bayana rassurer peuple pambate bako gérer magabloté bako gérer babomo ya mabota na bango kakate bako gérer 80 millions de Congolais et sengeli na bango lokola bango ba décida ko vanda na libala wana bavanda kimia batala ndenge nini bakopesa population au espoir na yoki Congolais moko alobi ke yazali na espoir malamu na pesi pe bana funa nyonso mbote pamba te azali moto ngiri ya lobi kazali na espoir manga na koyebisa ye ngai etanki Congolais na aka osomba $1 ya crédit pona zoka ka spe wana na 800 francs congolais lelo na komi kosomba wana 2200 francs congolais et que l'actualité espoir ezate soki natali lisusu situation ya croissance na mboka na biso c'est le rapport et exécution budgétaire il y a premier trimestre il y a 2020 on attend là qu'il y a pas longtemps ezali na
1,9, ça veut dire déjà du poids de vue wana espoir déjà comme kolunga pamba te trimestre de besoin de akoko sur ça côté ba déficit et pas collectif budgétaire pe ko yate et ceux qui wana te ba ba qui peut on a réserve et ba chaque pembo on a réserve inflation komata ba ko beta ka ba na place à billet ndeko ko suwa tika ko se ba jwa ki te caméra ko mai na mukanda bi soki mbongo akofuta yate bimisani ya réserve de charge soki bakongoma bekokufa bokufa nakanisi honorable ye abakisi oyo wana alobi mpe mabete alobi mpe likambo ya solo donc au regard ya nyonso wana biso bapolitike ntango tolobaka na koyebisa population surtout ngai oyo nayaka na tv te kosala populisme nayaka koyebisa population makambo lolenge kozala lolenge misengeli kosalema mpo na solution nakanisi napesi solution bazonga na kati na bango batala baintere ya mboka mpo bipai na bipai basoda bapaya batondi deja esika wana mboka en tout cas catastrophe ituri tokaki mpe bakozwa état majeur bakomemaka yango na este promesse ya campagne kino lelo likambo bisalemi te mais mpo na kosukisa covid-19 ezali nango deja esengeli kobongisa communication ya makambo ya coronavirus e lelo nakanisi gouvernement évolue biso en vol tosengaki bango batala lolenge nini bakobimisa plan moko ya allègement ya bamesure ya état d'urgence pamba te situation eza catastrophique gouvernement eza incapable ya korassurer population mpona kosuka na oyo kulutu na ngai mukeba yalobaki ya plan sorti ntango ya évolution eza évolution pamba te plan sorti de crise ya Martin Fayulu biso nyonso toyebaki Martin Fayulu azosenga bapesa mwa ebonga agérer au conseil moko ya réforme ya bainstitution akosenga ebonga mais lelo nayoki alobi ezali likambo ebonga te nde évolution malamu mpe lisusu te ezali likambo ya ebonga te ezali likambo soki opesi kulutu maloba mbape mpona twa maloba na répondre toyanebiso ya débat ezali likambo wana kataki yo maloba te nakataki yo maloba te ndeko mukeba nakataki yo maloba te nasilisa nakoyoka yo ngape nakozala na droit ya réplique pamba te toya na débat ezali likambo ete ndeko Fayulu aévolue na bandeko lamuka tosalue yango pamba te totala biso nyonso na direction moko oyo envoie abetaka sete mikolo nyonso tolonga na crise électorale ya 2018 totala avenir ya mboka lelo baye na avenir ya mboka toyebisi bango base rejoindre biso malamu merci ndeko toyaka na etandoke na rapidement babengaki yango plan de sortie de crise bakomaki te Fayulu akosenga libonga eyaki na makanisi mayele ebele batiaki tosala bareforme mponiso toyetandoke bayaki batie lokasa lokasa babenga plan de sortie de crise ayaki na molongo moko Fayulu revendique un poste kaka plan de sortie de crise ayaki na makambo ebele ndeko mponi to motema beboye sokosa moto lokumu ya lingo mpona mponi ngotona ya biso merci beaucoup nakosala ndeko mukeba mutema pasi te ye atalaki kaka en texte natalaki kati te na kati te esika oyo esenye Martin Fayulu adirige institution wana nakanisi esengeli mpe azala na makoso toza bapopulation te plan de sortie de crise ezalaki na bokonzi Fayulu akosenga toboya yango te wana ndi honorable évolue on est para kubetia si na pesa kana évolue sala honorable sasa évolue ko betela tango ya ngomba na bino envol betela ngomba na bino pona ni on c'est bon honorable toke na résumé mokanda na biso balinga ko sa motema s'il vous plaît mais tous à calme émission comme la souka to piso 30 secondes et puis to désannoncer bato ebele baza na ndaku bana besoin bakoka liloba na biso ya bien mpo soki tomi kotya bona bolu eke nyonso tolobi na debi nyonso ekeni mai 30 secondes s'il vous plaît ngai nalingi nayebisa bandeko na biso tozali na bango hors pouvoir en dehors ya pouvoir c'est-à-dire que tozwi en vol tozwi lamuka tozwi bandeko nyonso bakankolongo consort biso nyonso tobi tokosangaka se toza na posa ya changement très bien mais na oyi osangana na bato oyo bapona baintérêt individuel bato eloko moko ezali vrai ya bandeko na ngai bomata bokita Félix Tshisekedi na Kabila bakobongola motema lelo nalobi te bazali bato oyo baza position na bango bazali na bapolitike égocentré mpo na bango Congo égal Félix Tshisekedi égal Kabila
Merci. Ce qui te dit ça n'a comme la solidarité dans le mal. Le peuple ne va pas se retrouver. Yango ya kosenga ndeko na ngai kulutu na ngai Martin Fayulu. Nala kosenga bandeko na ngai ya lamuka. Tezela silisa. Nala kosenga bandeko na ngai ya lamuka boto sa constitution et le but de ceux qui mutaji bokonya ndenge ya yaoula ya ko gérant na ndenge ya kanta. Botika population à charger. Nazo pesa. Bonne conseil na monsieur Félix na monsieur